Le que ça linga passe c'est ça que tant on a eu awa na soli na famille en huis clos comme famille ebisinga eza yango te za bato mosusu eza baartiste comédien bato mosusu basali bagroupe na bagroupe batiti bamatanga na sous prétexte que ndako na bango eza mosika bama ekutaka moyen bato baya kotala bango eza te donc so otali ata mama ndenge aza na otali ata bana ya ndeko na biso oyo atiki biso okana mawa donc na mita oyo bayebi même pas eloko bakolata il faut bazala présentable jour ya matanga bayebi même pas so balata nini parce que mbongo eza te donc de fait quand même peut-être que courant eza te bazata na mbongo ya kosomba ata groupe ya moke te eh bien balouwe ata groupe ya moke te pour que électricité ezala koyebisaka matanga tosango na molili tolela na molili tosala ndeni donc eloko nazo déplorer eza ke bandeko oyo balingi batire intérêt na nsima ya mowei batire intérêt peut-être ya mbongo peut-être ya nini nzambe azomona bino mokolo toza éternel na mokili oyo te mokolo mpe tokokufa tokorekolte kaka eloko oyo tozosala nazo réveiller peuple congolais bana lukunga bandeko na biso nyonso oyo baza na posa ya koede famille ya Janifai baya na ndaku bakopesa biso programme bakopesa biso adresse bisika ndako ezali po que toya kotala mama totala na bana na ye totala na bandeko na ye bango nde bazo mérité toya kotala bango toya koconsoler bango eza ba mosusu na te Janifai c'est parmi les gens qui nous ont beaucoup aidé lorsqu'on était en train de préparer la campagne du stade Martyr. Il a fait beaucoup de spots pour la veiller. Alors, je crois que Papa Alissa, il sera là. Je crois qu'il sera là le jour où, peut-être, le jour où on ira enterrer. Je crois que le Père sera là avec nous. Et ils auront notre soutien. Les soutiens de l'Église aussi sont des réveils spirituels. Je vous assure que le Père sera là avec nous. Diani Faye Azamutu Oyo, à côté de Nabanda Bakonzi, à Sali Fierté à Bana Lukunga. Donc, nous ne pouvions que venir, tout y a côté la famille, pour que tout soit en bango. Même moi, soutien à qu'est-ce qu'on doit faire pour que Matanga et que Liboso, malgré notre chère première dame à Lobi qui est à Zozo à Matanga na Mboko, mais cela n'empêche que Bisso, Baza, élu, il y a Lukunga, tout y a, doit apporter tous un plus pour que Matanga wana, Bakunda, on a honneur, Ndenge Sengeli Bakunda. Jani akufi tena akufi ndenge nini papa tozolela na ndenge oyo kofuta biso tozolela kaka bamosusu bazoya kolakisa bafilme oyo babana kozwa kuna papa moyen natala eza te ngo te nazolinga te akufi na nini asalaki crise eloko ekomeli biso mpe toyebi te papa soki tobana kozela nani réponse. Mais pour la toute première fois tomona mutu oyo alingaki Jani aye malgré distance malgré embouteillage topesi vraiment merci mingi na honorable na geste et marqué biso famille bon bao bazoloba baza misika peut-être bao balingaki Jani te Jani akota na bandako bakonzi partout asepelisi bafamille di ebele. Bon premièrement topesi merci mingi et pas honorable na biso et azo ko prouver encore que aza mwana lukunga atalisi yango na ba acte topesi un grand merci bisika ya zalina kokoma awa eza mutuka ndako olinga bino. Honorable Van Walesa de l'île de Lukunga.
bando linga mingi makambo bando sala c'était un bon artiste. Les deux aida biso makasi na makambo ya Stade Martyr asala ba sport ebele abengisa bato ebele donc eza na bato oyo mosusu bayaki kaka mpona ye oyo babikaki kaka mpona asalaki appel na bango donc ntango sango wana ekomaki tozalaki te tozalaki mpe na déplacement lokola toye napena te il faut nazala quand même naya ntina ndako namona mama namona famille pour que nameka kosola na bango te bape qu'est-ce qu'on peut faire pour que matanga wana esala mpe na ndenge ya bien na ndenge ya respect na dine ya kombo na ye en tout cas yango ntina oyo toyeli yango wana merci beaucoup merci beaucoup je sais pas ce qui programme matanga eza ndenge nini koyeba te programme mpe koya kuna koya kohonore ye eske basaliki aya boye bien bakunda ye kaka kuna nde soki toorganize mposa programme ndenge tosala sikoyo mama nangaki mpe bamakambo nga mingi kozala informé parceque toza bato ya politique eza eloko oyo soki ndeko tozoleka na kati ya mboka tokaka matoi par-ci par-là mais tongaki mpe nayeba réellement Gadiani akufeli nini qu'est-ce qui s'est passé pour que akende si tôt comme ça donc nini esalemi. Merci papa. Semaine okuna samedi abenga tobandaki kosolola kaka na balabala wana avant tozosolola na ye ayebisi nga teke mama nazoka mpasi bien mama nazosala eloko boye ayebisi nga bongo te wana tovandaki na ye samedi tozosolola eye kokoma papa dimanche wana toyoki eloko te tokokoma lendi po tosala bapriere bamama veuve tozalaka chaque lendi tozalaka na bapriere nake priere papa na ye kozonga nde na ye kozonga tosisaka ba 11h nazoya na nzela papa nabeti libaku nazokende bato bazokrie bokanga mama oyo azokende boye ndenge nini libaku nabeti ezomemanga nake na liboso na telemi nalobi nasali boye ndenge nazotala ngambo na ngambo namoni mbala moko nzoto elembi nga nabandi koya nde nazoyawa nzoto elembi nakomi awa navandi kaka na libanda wana nayoka baleki na yawa bakrie liboso bato moko bawutaki boye bazoya jani ngalo jani yango asali nini jani nani navandi nayoka baleki na yawa bakrie mama mama papa namoni nzoka moto mpe akufaka boye namoni lokola eloko moko ebimi na nzoto na ngai ekimi nakomi lokola kizengi nabandi konguluma nabandi kokata bilamba mama moko tosambelaka na ye amoni nga ayembanga akangi nga na nzoto alobi vanda kolela te vanda ngalo mama tika nga nayoki kobela jani te nayoki eloko moko ya jani te samedi wana eza nzambe atindaki eke nayoka voi na ye ya suka bien ndenge nini mwana nga akufi ndenge nini papa nazokata bilamba nabendo oyo bilamba yango mpe makasi ezopasuka te tobandi kolela bato bayi kotonda awa na baappareil na bino wana bakofongola boye kaka jani bakosala boye kaka jani papa nayebaki teke abela kitoko bela toyokaki sango ya kobela te ya maladi te tokoyokaki oyo jani akufi tena akufi ndenge nini papa tozolela
na ndenge oyo kofuta biso ya tozolela kaka tozolela kaka bamosusu bazoya kolakisa bafilme oyo babanda kozwa kuna papa moyen natala eza te moyen natala eza te ndeko na ye ya mwasi atali mosusu akwei awa akangami akenda kolamuka na hôpital nga alobi so bozotala bolakisa nga te zinga na kokufaka nalanda mwana na nga bazokonseye nga awa mama kolelaka boye te lelaka na kimia so ozolela na makasi boye na pasi boye badile kopesa opasi papa bafilme na totalaki bapesalaki nga mama na yo mawa filme natalaki yango te nazolinga te akofi na nini asalaki crise eloko ekomeli biso mpe toyebi te papa soki tobanda kozela nani réponse mama bapesaki réponse pa wana aza ndeko na ye ye wana aloba réponse bapesaki tata mwasi ye wana mamire yebisa bango Maman Leki. En tout cas, chante. Oh, toujours que tu vas bomber, tu vas saliner. Vrai, Luana et où tu vas pindander, bah informer. Bon, merci beaucoup, Papa Van. Face à qui crise. Face à qui crise, c'est ça le résultat à l'autopsie Tozwaki en notre possession depuis hier. Mais il y a un quoi au niveau de la police française. Quoi qu'on a peut-être au Solango une box sans médias. Merci beaucoup. Donc c'est tout ce que je peux dire à ça qui crise. En tout cas, gars étant qu'il y a Lukunga. Ok. On a eu les Cambouana. Naye na deux casquettes. Naye étant qu'il y a Lukunga. Et naye étant que ndeko Jani Fay. Parce que Jani Azaki Mutumoko a sepé ici Batubele. À côté de Ndako Bakonzi par rapport à Moussana et à Bandosala. Et Aza vraiment mérité à funérailles moko digne na kombo na ye. Ango nazo senga pe bandeko mosusu sensibiliser pe bandeko. Biso ba eli ya Lukunga. Oyo eza Lukunga matanga eza matanga na biso. Toya ko honorer matanga oyo, toya ko honorer mutu oyo. Oyo asalaki quand même fierté ya Lukunga, asalaki quand même fierté ya circonscription na ye na bamisala na ye bandosala. En tout cas eza na motema pasi nde toye kotala mama toye kotala pe batante toye kotala famille mobimba. En tout cas nazopesa message ka ndenge bopondaki biso toza balobeli naye kosenga pe baninga mosusu naye kosenga mutu nyonso oyo aza élevé pe en dignité oyo aza mutu ya Lukunga ndeko na biso Jani asali mosala makasi pe akoti na bandako ya bato sepelisi bato ebele toya kohonore matanga oyo nasali pa ya liboso mpona kobenga baninga na nga mosusu oyo baza badepute nationaux ya Lukunga po baya koede famille parce que eza likambo moko ya pasi toya tokabola mawa oyo eza matanga na biso nyonso mingi ya koloba eza te. En tout cas Nzambe ayamba molimo ya ndeko na biso Jani na kimia parce que aza mutu moko aedaki biso makasi makambo oyo tosalaki yango moninga na longi musika na yeti awa malgré bambouteillage na biki lelo fona koma fako toya depuis lobby etango mbula yeko déranger de totiaki programme lelo ndo moninga na kiti na bato na nga nyonso poto quand même toya kotala mama totala pe bino totala pe famille na ye. En tout cas tokotika bino te tokozala na bino ata après enterrement tokozala tobando benga nanga moko na kozwa numéro na kochat na téléphone nanga moko. Je vais commencer à appeler s'il y a un problème toujours parce que ça déjà famille ou tout c'est tout sali. Mais aminga oloba ezate. En tout cas merci beaucoup. Toujours la matanga bopé ce programme matanga tango yemoko oya kokende pe koyamba ye na aéroport pe na matanga na dernière séjour na ye to kokende pe kotika ye na kimia nyonso nde na quand même pour programme lokola boko benga po pe ce programme. En tout cas ya mingi ezate na quand même na mo enveloppe na nga ya moké. Je vais remettre pendant au maman. Zakaka peut-être répondre à Batou Bazoya, peut-être répondre à Pesata ou Batati pour na Batou Café.
kobamela kasi ntango matanga ekopesanga programme nde nakoyeba nini nakosepare mpona ya lisusu toya kosoutenir lisusu. Merci beaucoup. Merci papa. Merci beaucoup. Voilà. Micro, moi quelques questions honorables. Hein? Nous sommes avec l'un de ses communicateurs, Fofana Epenge, le descendant valable. Il y a Eliezer Tamboué, Fofana Mbote. Mbote de Gonangai. Fofana, na ligne au symbole, na molaïpe na mokuse, tinani boye awa na honorable Van Walesa Oazali Elia Lukunga. Bon, merci. La question nayo, ça parmi biloko tolobaka. Tu vois aujourd'hui, jeunesse c'est ça à venir à lobby ndenge balobaka. Mais est-ce que tu appliques à Kango? Azane sengo ya ko simba micro to kozala awa. Pourquoi? Van Walesa soko tali aza jeune. Van Walesa, je pense pas que lelo azola ta casquette ya papa na ye tu ya maman na ye, non. Papa maman basala nzela. Mais je me retrouve aujourd'hui tant nazo sa batu na campagne ya Van Walesa. Bo voter Van. Bo voter Van. To voter Van pourquoi? Van azokende na Assemblée nationale mpona koluka mutuka te. Azokende na Assemblée nationale mpona koluka voyage te. Ozomona Van d'abord un aza artiste, Van deux aza mwana pasteur moko oyo na mboko oyo bayebi Walesa me bamoni na miso te. Lelo naza fier tango tosololi na Van. Van ayebisinga keno yaya wana asala publicité ya stade ya papa. Soko tane na Show TV à partir avant-hier bandi kolakisa déjà image ya publicité oyo esalama ya stade. Et ça, on a fait de Marty à travers qu'il y a gagné une publicité à Pasteur Walesa. De l'eau, on se retrouve être député national dans le district qui a Lukunga dans cette commune. Moto a zappé chargé la communication et ils ont eu télémi. Vous comprenez? Ça dit que ça, on a gagné pour acheter. Le l'eau va na kiti na matanga oyo. Ils ont là que sa maman ya na biso jani keno au bota ya mandeur na e bana mususu baza. Parce que na micho oyo jana nga sala la maman nga Fofana na kosalango ye okosalango Van Walesa na micho ndenge aye ole mama mitungisama na bato bazotondela na matanga. Je pense que non 2 jours 3 jours moi eloko moyo ekosalama pe oyoki alobi ke soki programme ebimi bobengi ngai Van Walesa solution ekokozwama. Pourquoi? Député aza mokonzi te parce que élection sali na 2006 2011 2018 to comme na niveau comme on a ba poni au moins ngaliema on se retrouver dans Montfleury au suneli ba ngaliema. C'est faux. Asa représentation toujours la population qui concerne le développement, qui concerne peut-être l'énergie, qui concerne peut-être l'environnement. Ndenge Van Azabou jamais garde corps avant à côté de la population. C'est faux. Ce qui population azate Van a kosalate. Ce qui doit bengaye honorable au peuple wana polimbula et qui ko voter. Yango moni pe à quel plus loin na ce pays na sagesse na ye. Ya koloba keno na sali appel na ba eli ya Lukunga nyonso ya na biso ndeko na biso o akufi message na ye ekota na bandako ba président ekota na bandako ba ministre ya ba excellence ya ba conseiller ça dit lelo toya mama amitungisa mate amona keno baya jani baza ebeli o ngai na koloba yango wana. Merci beaucoup Fofana Epenge descendant valable na bandeli awa ya Eliezer Tamboué Mwamba. Aujourd'hui Salaki défense ya master na ye un mois passant par rapport à ça. Non, lobi tozalaki na eniki eza bien bato bafenga kulutu nanga Eliezer Tamboué, c'est mon grand frère, c'est mon mentor qui atanga ti. Mais sentiment aza nango ke Eliezer atangi na kimukolo. Ye moko aza komitangisa, azotangisa pe bana. To yebi ke toza na association munene ONG pesa moninga sourire. O monaka ata mama Denise a déplacaki koya komona koswana be handicapé. Eliezer lobi bato bamonaki au moins qui même matin, il y a un temps qui n'a pas professeur bateau mwindu, mais il les a quand même autant na kimukolo, au moins qui professeur français, ou à zapper initiateur à université technologie. Tala ka il les a mutu na ndenge zali là. Mais lorsqu'on a une université, azo sala master à comment technologie. Ye pende bato baye bakeno, yende président, il y a honorable Van, parce qu'honorable Van a bini député na action commune pour la République. Je pense que n'est honorable Van Awa, il les a Tamboué double voix ça. Député provincial Yangaliema, les députés mieux élus na provincial, député national na Lukunga. Je pense que non, il les a arrosé
peut ça sourire la famille de Gianni. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Eliezer Tambwe, Tokoya A. Poyo Yebi, Soro Moninga, Omoni Eliezer. Soro Moninga, Omoni Pasteur Claude Kabundo Walesa. Pourquoi pas maman Angèle Walesa? Aya Awa. Parce que maman sociale. L'actualité nous oblige. Ultimement, Chéribe Okende. Les lois continuent à belé. Un mot par rapport à ça pour opposer. Non, attends, il y a un notable sans pouvoir. Dans le dit que non, ils avaient qui le sambo na biso, Tokundaye. Mais au etikali Zambie moko akosala parce qu'on a retenu le comment la famille est ah balobi que non muto akufi aza tribu ya bandundu aza musakata ezalaka bien kozala journaliste to kosala politique même moi sowe zongi na sinefota la sko ekolo yo uti bato nao baza banani na kena na mboka basakata na mona nzete mo babenga nzondo eza nzete moko mabe. Oh, on a passé de Nice à ça comme la chaîne naïe. Et ça, nous étions morts fétiche. On a comment na Bandundu-ville, na Kenda, na salle documentaire en Zétéwana. Au moins, nous moto soko akufi. Maman a bêti à Zanvi. Na so peut ça concerne na bato poto. To so kama mbongo ya kulutu na biso ya Jani. Moni makambo, tu sais que to na ba sala nzambe na mboko. Wale saza musala nzambe o apakola bato mafuta te, apakola bato maïté. Mais ceux qui va saluer prière pe le sambo ya mowei nzamba yoka kango soki motazo zo mbongo ya Jani aya ko remettre ngo pa maman o abotai eza bien kolia mbongo ya mutoki nayo mais kolia mbongo ya mowei o atiki bana o pe moboti na ye aza en vie eza lisunu munene surtout ye eza na musala makasi ya osabino bato ya réseaux sociaux tout ça la fête de sika ezo pelati. Merci. Viens avec moi. C'est bon, hein? Merci beaucoup. Comme je disais que nous sommes là avec Honorable Van Walesa. Honorable, vos impressions par rapport à votre visite à la famille biologique de Gianni Faye? Premièrement, je suis quand même content et je suis aussi triste en même temps. Pourquoi j'ai dit ça? Je suis content parce que j'ai vu la famille du défunt Gianni Faye. Mais je suis triste parce que je parle avec la famille, ce qu'ils subissent, c'est incroyable. Alors, de telles choses, nous devrions toujours parler parce que c'est ma mission en tant que député national. Je suis élu pour ça. La première des choses, la famille se plaint parce que il n'y a personne qui vienne leur rendre secours. Il y a de groupes de gens qui se sont encamparés le deuil en disant que la famille elle reste tellement loin et ils ont pris l'initiative de créer d'autres groupes pour que les gens viennent le voir et ils prennent même l'argent, ils s'en procurent l'argent, ils ne donnent même pas à la famille, ils ne savent même pas ce qu'ils ont comme problème. Ici, ils ont des problèmes de courant. S'il n'y a pas de courant, ils n'ont même pas l'argent pour louer un petit groupe électrogène pour que l'électricité puisse être là. Parce qu'il y a tellement beaucoup de gens qui viennent. Donc, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, nous venons dire à haute voix, parler sur ça, dire que le peuple congolais doit vraiment se réveiller. Parce que c'est ici où se trouve la famille. Nous devions normalement rendre visite à la famille et non aller rendre visite à un groupe de gens qui veulent s'en procurer ou gagner quelque chose derrière le deuil de M. Gianni Faye. À peine même Eli, et aussi vous êtes fils de l'évangéliste Kabundo Walesa. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi de l'arrivée de votre père spirituel et votre père biologique à la famille de Gianni? Gianni Faye, c'est parmi les gens qui nous ont beaucoup aidés lorsqu'on était en train de préparer la campagne du stade Martyr. Il a fait beaucoup de sport pour la veiller. Alors, je crois que Papa Walesa, il sera là. Je crois qu'il sera là le jour où, peut-être, le jour où on ira enterrer. Je crois que le Père sera là avec nous et ils auront notre soutien. Les soutiens de l'Église aussi sont des réveils spirituels. Je vous assure que le Père sera là avec nous. Merci beaucoup, honorable Van Walesa. Et le nini est sali été oya kotala famille à Gianni Faye. Nini tinzi. D'abord, matanga na biso. Ngaza élu ya Lukunga.
matanga eza matanga oyo eza ya bato ya Lukunga et de deux Diani Faye aza mutu oyo akoti na bandako ya bakonzi asali fierté ya bana Lukunga. Donc nous ne pouvions que venir toya kota la famille pour que tout soit na bango na même quand même moi soutien na ngane ba qu'est-ce qu'on doit faire pour que matanga et que liboso malgré notre chère première dame à lobi que azozo matanga na mboko, mais cela n'empêche que biso ba oyo baza ba élu ya Lukunga toya to apporter tous un plus pour que matanga wana bakunda ngona honneur ndenge sengeli bakunda. Et là on est salut passe dans le fond. Le que ça linga passe c'est que lorsque tant on a eu awa bon misanga français tant on a eu awa na soli na famille en huis clos comme famille bisinga eza yango te ça batu mususu les artistes comédiens batu mususu ba sali ba groupe ba titi ba matanga na sous prétexte que ndaku na bango eza musika ba mai ekutaka moyen batu ba ekutala batu ba ekutala bango eza te. Donc so otala ta maman ndenga zana otali ata bana ya ndeko na biso oya tiki biso okana mawa. Donc Namita au même pas il faut pas la présentable jour à matanga même pas sur la tanine parce que bon exact. Donc de fait quand même peut-être que courant exact bazata na mbongo ressemble à ta groupe ya mokete bien baloué ta groupe à mokete pour que électricité zala parce que ça matin tout ça on a molili to lela na molili tout ça. Donc et là on a déploré ça que bandeko oyo balingi ba tirer intérêt na sima ya moei ba tirer intérêt peut-être ya mbongo peut-être ya nini zamba zo mona bino mukolo toza éternel na mokilo te mukolo pe to kufa to récolter kaka eloko o tozo sala no mingi ya kolobeza te nazo réveiller peuple congolais bana Lukunga bandeko na biso nyonso oyo baza na posa ya ko aider famille ya Diani Faye baya na ndaku bakopesa biso programme bakopesa biso adresse bisika ndako ezali pour que toya kotala mama tota na bana na ye nata tota na bandeko na ye bango nde bazo mériter toya kotala bango toya ko consoler bango eza ba mususu na te. Représentant famille payé yo tant au moni présence ya honorable Van Walesa bolobi ni dino famille. Bon, premièrement to pesi merci mingi et pas honorable Nabiso et azo ko prouver encore que azamwa na Lukunga atalisi yango na ba acte to pesi un grand merci. Bisika ya zalina kokoma awa eza mutuka ndako linga bino bato belé ba kimbela etamboli na TikTok na WhatsApp partout dans le monde, mais pour la toute première fois tout le monde mutu oyo alinga ki Diani aye malgré distance malgré embouteillage to pesi vraiment merci mingi na honorable na geste et marqué biso famille. Mais adresse eza bolobi bato bazali ko yate po eza musika. Bon, bao bazolo babaza misika peut-être bao balinga ki Diani te. Diani a côté na bandako ba kondi partout à se pédici ba famille di ebele. Biso tozali na avenue Bango. Pour plus de précision, soza na partie magasin. Okozwa DGC, à partir de DGC ozu biso ezo kita pompage ko kita na arrêt église. So comme na arrêt église, otunika ka dépôt makala mama Ida. Tango komana toza na avenue Bango numéro 2. Kinshasa Mutabunga raté. Merci. Je vous en prie.